chapeau masa. Alonga chapeau. Bonjour yokanga kuna. Bote na bino. Ya koshwana ezala te. Mais napesi bino longonya bino baye obligé te bozeli koya na nga. Alors oyo tolingaki tosolola na mokusu ya ngoni mboka Congo eza na pasi ya kolia ya kolata ya kisi ya misala ezali te. Bakonzi ya mboka na biso bakoki kozala na volonté me banguna baleki mingi oyo baza kotungisa mboka Congo. Bitumba bozoyoka na est basalaka partout le moyen po ekomela biso tina Kisasa. Mais biso na bino ifo tokondane bitumba oyo tobengi rébellion. Ifo tokondane yango. Rébellion ezali eloko mabe oyo tokoki kondima te. Ya mibale bakonzi toza na bango na mabe na malamu bazali bakonzi ya mboka. Mais sikoyo mabe oyo tozomona parmi bato oyo baza na nzinga ya mokonzi ya mboka bango nyonso miyibi baza koyiba mosolo ya leta. Alors il fallait basala mpona misala ezala mpona bajene, misala ezala mpona bilenge ya basi na mibali. Yango bomoni pasi ya mibale bakisami. Mais eloko nalingi boyeba surtout yango oyo moyini ya liboso ezali États-Unis d'Amérique. Ye nde ayokanaki na Rwanda, ayokani na Uganda, ayokani na mikili ebele. Posa na bango ezali basilisa peuple congolais lokola Amérique asala na bakolo mabele oyo États-Unis azali. Yango nalobaki oyo ese elekani. Siko tobandi kotala liboso. Congo akoki koimporte mbisi te alors que toza na plus ya 34 lacs etondani na mbisi. Ngona nanga malamu. Na ntango ya kala toyebaki Thompson te parce que tozali na bambisi na biso ebele. Olimbisa parce que oyo nyonso ngi tosala awa tolingaki totia installation malamu tokutaki matanga tosali solo. Nalobi boye sina message na nga ntango bozozonga na bandako okende koloba na Congolais moko ekomi ntango ya biso kotelema. Loba na bango ke na mboka na biso Congo azali le pays le plus riche au monde. Toza na mai etonda mbisi fleuve ya 4700 km etondi mbisi. Toza na 34 lacs etonda na mbisi. Na nsima na yango tozali na zamba monene oyo tobengi eza na 156 000 hectares oyo tokoki kosala mosala ya agriculture ya nini ya agriculture te élevage. Kobokola bibwele mpe koleisa bato. Tozali lisusu na 80 millions ya hectares ya zamba oyo tokoki kolia kosala bilanga ebele bato balia. Alors totala nsima te. Mission na ngai na bino ezali ya kosala par tous les moyens na ba revendication po mosala epesama na Congolais moko. Ezali promesse te. Ezali kotelemela bakonzi parce que ezali devoir na bango.
ya koleisa population, kopesa population mosala, kopesa population kelasi. Na tango ya ba problème to toza na malade, il faut toza na babengaka sécurité sociale. Lokola ezalaki na tango ya Mobutu oyo babengi toza kobenga yango kazop. Me ya motuya oyo eleki nyonso ezali insécurité nde eloko etelemisi nga awa. Topesi barapport mingi na présidence de la République, barapport ekei partout, banguna bakoti na mboka. Alors yo na quartier esiko vandi liso likolo ya oyeba nani aza mopaya. Mabe na biso toza na bakarte d'identité te, nde eloko mabe toza nango. Me na kotala boye soko okamati Uganda otie na bilenge na biso bakokana, Rwanda akokana na bino. Tango omoni oyo aza na lolenge ya bapaya, olandeli omoni ki aza moto ya normal te, zala keba. Est-ce que boyoki? Lelo tokende musika te parce que bakopesa biso mokolo mosusu. En attendant, boyeba ke tokomi na ntango ya sika, eza ya kolela lisusu, ekomi ntango ya kotelema. Pasi eleki bazobuka bandako na bazando, bato baza kokola baesclave. Est-ce que boyoki nga? A partir ya lelo tokokoba na mateya. Je crois nani Azapi. Questa adresse. Adresse ya parti eza avenue Kamoufu numéro 9 na quartier sans fil. La bandeli adresse ezali avenue Kamoufu numéro 9 na quartier sans fil. Wana nde eza adresse na biso ya parti. Topesaka mateya ya éducation civique koyeba lolenge congolais esengeli avanda na kati ya Congo, kotosa environnement, kotosa bakonzi. Pe nalobi bien tokoki kokende na rébellion te. Tala makambo Kabila asali biso. Tokendeki na cité ya Union africaine koluka kimia, topesi ye 2 ans. 2 ans wana ezalaki mpo na ye ayeba ndenge akokanga bisaka parce que mikolo na ye esilaki. Me na nsima ya 2 ans tobimisi mosolo, tosali nyonso Kongo abimisi mosolo, tokende na baélection, bayokani na baninga baye kobimisela biso eloko ezali na baélection te. Akamati victoire balobi ezalaki victoire ya Fayulu, biso nyonso tondimaki. Nzokande mokonzi oyo toza na ye lelo bamemi ye na oyo tobengi compromission, basali bapacte oyo ezoboma biso lelo, oyo ebimiseli biso bitumba lelo. Me ntango ndeko Fayulu abandi kotambola koluka vérité des urnes, biso toyebaki kaka ke Fayulu azoluka vérité des urnes ya solo. Me lelo nakomona ndeko nango tozalaki ile na cité ya Union africaine, akamati mandoki abandi koboma biso na bino. Eumeli te Kabila mpe aleki na est, bazoluka pouvoir na makasi mpo baya koboma bino. Est-ce que bino bokondima Kabila azonga lisusu awa?
ngai nazali na union sacré te, nazali mpe na opposition te, ngai nasalelaka nde peuple. Na mosala tosalaka topesaka mpe babengi ba micro projet, sali topesaka mbongo mpona baoyo bayebi kosala mombongo basala mombongo mabe to malamu. Alors tozoloba polele polele, ntango totali malamu tolobi o Kabila aza moto ya lokuta, akoki kokomprendre ke moto ya lokuta akosaka kaka lokola alobaki ke victoire ezalaki nde ya Fayulu nde apesi Tshisekedi po affaire signer bacontrat. Donc ça veut dire que moto ya lokuta akosaki victoire wana ezalaki aka Tshisekedi. Est-ce que boyoki nga? Maintenant toza na président Tshisekedi na mabe na malamu aza mwana mboka. Eloko tolobaka joueur ya football soko a raté penalty babetela ye maboko to bawolola ye. Sikoyo joueur soko bawololi yo il faut bunza na bato nyonso na gradin bongo te. Yango tolobaka na bakonzi osali mabe, peuple aza souverain primaire akobolola yo akolobela yo, mais okoki kobanda koswana na ye te. Boyoki esika makambo ezali, boza na droit ya kolia malamu, boza na droit ya kelasi, boza na droit ya éducation. Nayokaka bazoloba o toza na bakuluna, toza na boye bakuluna baza bana na biso, baza bana na biso. Il faut kopesa bango misala, basala misala, baza na occupation, bamene vie moko normal. Moyibi fo esila na république mpona yango oyibi tokowolola yo, tokoloba na chef de l'état alongola yo na esika ozali. Soko mpe ye ayoki te tokotika te. Est-ce que boyoki? A partir ya lelo tobandi eloko ya sika. Nazali, ce n'est pas parce que naza na changu na bana na changu des naza ya changu, nazali pour na peuple parce que tango bapesaka biso mbingisi ya kosala parti politique, bapesaka biso loi mopeko ekambaka biso, la loi portant organisation et fonctionnement ya baparti politique. Toza na ndingisi ya kobenga bino kosola na bino mpe koluka bolamu na bino. Mpona koluka bolamu na bino nde bomoni nga na telemi na mona. Mais tolinga tosala fete na biso malamu, me moko na biso azalaki ya kokufa. Alors bozonga na eloko na lobi, nazali moko ya kati na bino, nazali toujours prêt ya kosalela sima. Na mosao nasalaka nazali avocat, nasali na poto avocat compétence internationale, nasala na Nations Unies, nasala misala mwa ebele. Na ye na politique nasalaka eza mpona koservir bino, eza mpona koluka koyiba te. Yango nga nayokanaka na miyibi te. Toyokani? Lelo ezalaki liloba mokuse, napesi bino merci ndenge boyaki. Est-ce que soko tobongisi mokolo mosusu bokoya? Nakotinda conseiller moko azwa numéro na yo. Merci papa. Nani mokonzi na bino? Très bien. Écoutez, c'était une grande opportunité. Nous voulions parler aux Congolais, leur dire que ça ne sert à rien de regarder en arrière, de continuer à pleurnicher sur les passés. C'est fini.
nous sommes en train de construire quelque chose de nouveau, mais nous allons avancer avec ce qui veulent avancer. Que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau des institutions du pays. Nous voulons imprimer une nouvelle marche maintenant, avec les peuples, dans la compréhension, dans le respect mutuel. C'est ça le but. Malheureusement, le message n'a pas été livré dans son entièreté parce que nous avons trouvé un cas social ici. Par compassion, nous n'avons pas voulu nous opposer. Donc ce n'est que partie de l'Église. Voilà l'essence de l'Église. Monsieur Michel, s'il vous plaît, il y a plusieurs personnes qui ne sont pas venues ici, ou ceux qui étaient ici, qui se sont déjà retenus, tous ceux qui ne sont pas là. Et le message est simple. Le Congo doit arrêter de pleurer. Le Congo, c'est un géant. Le Congo est en train de se lever maintenant. Il faut une nouvelle dynamique. Dans cette nouvelle dynamique, il faut impliquer l'ensemble du peuple. Avec un message clair. Le pays, c'est un géant. Le Congo est appelé à être l'un des stabilités. Voire même du monde entier. Voilà pourquoi nous sommes là, avec nos richesses qui sont problèmes, avec ce qui nous reste, nous réorganiser et demain chercher à reconquérir notre sécurité. Et en plus, je dis que ceux qui ont pris les armes, ils n'ont pas fait un travail. Parce que nous sommes des Bantous. Nous, Bantous, notre point fort, c'est les plans. On nous a amené la démocratie, on nous a amené pas mal de choses qui nous amènent dans la division aujourd'hui. On parle de l'opposition tantôt, on parle de des camps. Tout cela fait que nous puissions nous mettre au travail. Et ça commence maintenant. Nous devons partir à la base pour la fin du film, petit à petit, commencer à encadrer, éduquer les femmes. C'est pourquoi nous avons souhaité installer l'éducation civique, renforcer la fonction nationale. Parti politique n'a pas unité des valeurs. De l'autre, d'un côté diplomatie, de l'autre côté opposition, adossé la dialogue. Bino unité des valeurs entre dialogue et la diplomatie. Bino idée n'a pas de diplomatie. Pourquoi ça la diplomatie alors que nous avons ma capacité. Vous voyez, l'Amérique a une forme de diplomatie parce qu'elle a imposé à les armes. Le pays a mené le monde. Que ce soit la Russie, que ce soit la Chine. Il faut d'abord être fort. Il faut consolider ses bases pour ça les mais bisous, j'avais dit à chaque fois, dans le pays, il faut la diplomatie parallèle. Comme ça, pour consolider la diplomatie, la bisous, ça m'a cassé. Après, côté militaire, nous y avons dans le bâti. Pour la bombe atomique, nous avons tout ce qu'il faut. Centre nucléaire, nous en avons tout. Nous avons des ingénieurs, auto-formants, la faculté polytechnique, la Kinshasa, la Lubumbashi. Nous avons un institut géographique, on calculé, et là on a vu son objectif. Pour la bataille à côté, il faut réorganiser l'armée. C'est vraiment quand il y a l'armée, on a mis côté, mais tout comme il faut mon allélo, il faut réorganiser l'armée. À défaut, il faut une autre armée. On nous a infiltré des généraux et des généraux. Le petit capitaine Ibrahim Traoré, à sa position de capitaine, l'armée hôtel, ils sont généraux. Et comme ils sont, parce qu'ils ont le les généraux, est-ce que c'est une bonne chose? C'est vrai, nous pouvons en parler parce que la réalité armée, mais ça donne une mauvaise image. Or que l'armée a allé remparé en et les chefs de l'État, toujours le Bango, ils ont devoir battre la paix. Il faut saler la paix. Il faut coller sa paix. Il faut saler l'alliance au peuple. Mais aussi, il faut protéger Mboka. Ça commence par la récupération. Il y a plus de 34 000 km au Yo. Et c'est le Rwanda en fait. Il faut un message clair envers Kabila. Que sa place n'est plus ici. Parce qu'il est à la base
il y a Onyoso et comme il dit, je vais un peu plus loin pour dire. Na kati ya contrat bango basalaki na Kenya. Na 3 points alors du jour bango basulaki. Crise, mot crise est ressorti na chaque point. Premier point, mot crise. Deuxième point, mot crise. Troisième point, pareil. Ça veut dire que c'est géniteur et la crise. Moi j'en sais quelque chose. J'en sais quelque chose. Voilà. Tonio Motondo. Merci.